Oui, bandeko, boko toto solo makambo mboka. Merci mingi na bandeko tu oyo bozola bolandanga bisika nyoso bozali. Merci à la grande dame Eunice Banze, la belle dame, la femme de fer. Ouais, toujours cerveau en marche. On a toujours na gate Saint-Strat, na numéro 92A, on a Lost. En tout cas, merci mingi na bandeko nyonso baza koya na ba eco chèque. Nyonso bazoya na ba cadeau chèque, ndeko na ngai yako sombela bana biloko kolia, yaka yo ocha provision na ndako. Soko oza na eco chèque, oza na cadeau chèque, yaka ndeko na ngai awo kosomba nyonso lingi nango. Biloko kolia, meromela tout yo moko kopona. Merci mingi na la grande dame Eunice Banze. Donc Eunice Banze basi moi si kitoko be ayebi mobali ya balagite. Moi si kitoko kano ayebi mobali ya balagite. Yo bala mboka tie. Ma ouais. Lobi to fandi kaka boy. Na mona kaka ba na batongo tongo lelo na batongo makasi na monika ka non c'était vers 1h du matin na monika ka oh bonne fête soki ya Saint-Valentin na Saint-Valentin ndeni ba lelo la na tuni c'est base Eunice la grande dame je t'aime beaucoup maman mais na tuni ko Saint-Valentin ndeni. Ah, yo yebi Saint-Valentin te yebi yango wapi. Wali olagaye. Donc joyeuse fête na bandeko to ba fêter Saint-Valentin. Nga ba na tongo na monika nde na tongo ke Saint-Valentin zanga moko na yebi ata date yango te ne. Donc na zango bimi na mutu te. Mais kolo bolingo ezanga nde na lula nini Eunice Banze na lela e mabe. Mais Saint-Valentin na yebi date na ngote. On va prendre la tongo te lelo Saint-Valentin. Oh, Saint-Valentin lelo. Ok, joyeuse fête. Joyeuse fête na bandeko tout. O ba fêter Saint-Valentin. Nga yanga ba yebisa ki ngai na tongo tongo mais nga moko na yebi ki di ba na yebi ata date te. Donc bon, ezaka bongo place au chaussure ezali. Muto alokola sala te. Eunice azobisanga ba joyeuse fête ya Saint-Valentin ngamoko Saint-Valentin on a yebi yango te. Mais na suis kaka na ndimi kaka. OK, merci mingi Richard Ngabilo, merci en tout cas Madio, merci en tout cas. Soko ko partager ko sala be to so eza makambo mona ko lelo na ko lakisa ba image ebele. Après na ko loba moi ebele bato va comprendre makambo ni ezoleka pour le moment. Merci mingi na vie Marius Baende, Kulutu Marius Baende, Losako mingi, merci mingi na Vincent Kamba, le beau-frère propre, sans oublier le président fondateur Bokecho Yambo, il n'est pas un magicien. Merci bandi konanga to solo la, lobi na butu, na komi na ndako, na fandi vers 21h30, na moni na sonne na posoneti nanga ba sonne. Toyebaka esoneli ya mbila toyebaka ke oyo mbila mutasone na fungola boyo na moni mbila en civil bien macarona bango awa na poitrine ya mbila na kiti o monsieur toyeko tikela o convocation o il faut ya ko se présenter na audition atuni likambo nini abi non soki ezaki grave tolingai to tina convocation te tolingai to ya ko zwayo. Et ça seulement pour auditionner yo koyoka par rapport à l'accusation bato ba accuser yo. Les gens ont gravité mais comme ils ont droit ya ko répondre na ba question oyo bango ba accuser yo. Na bi makambo nini alobi non apesi nga lettre na kendo tanga boye. Oh soki incitation soki la haine na bi oh. C'est pas tout ba maladie hein. Ba taliba ba ki ko porter na plainte. De la bonne monango ba porter nga plainte incitation à la haine. Oh biloko na bande osenga bino bosala yango wana mwe boleka na ba menace bo bande ko sala
La menace au tokoya ko tumba magasin biloko bosali nde ya elakisi ke bo mayele tango momoni ke muto asali eloko bino bosepeli na ngote boke au porter plainte. C'est comme ça se passe. Mais boka nsate bozana mbujimai bozana mboka moka balembwa boya ba tokoya ko tumba tokoya ko buka non wana sikoyo bolakisi ke bokomi na poto ezalaka bongo soki omoni muto asali eloko sepeli na ngote oke ko déposer plainte. Ke ba comportement bozana yango ya rage ya bambwa ko banda ko beta bato ko attaquer bato na ba hotel na ba restaurant ko banda ko ya ko lingo tumba magasin mais eza comportement ya mambwa ça comportement viande boyende ezalaka bien parce que ngape tang na okende kuna na kokende siko ko s'expliquer eza problème ya français et peut-être bino bolobi bolobaka français bien na éviter le mot se libérer ce qui est danger na kati ya société na éviter les mots kokosilana eza na lingala ça veut mettre terme à quelque chose to bino boyebi yango bien que ce qui mutalobi to silani na mutu boy ça veut dire c'est mettre terme à quelque chose ça veut dire mettre fin à quelque chose est-ce que danger za wana botika kolia viande après na kozongela bino so mbanga ya danger. Il y a danger. Bandi ko tokende na lakisa nano binongo po ba ko loba ki azoko sa ba Monika ka balembwa bango ba monike pona bango ko terre ngai ba kende ko déposer plainte mais ngala sepeli d'ailleurs nga mona bando senga depuis kala yango o mbila Bruxelles po moni mbila yango zana lakisa bino po bon monango police judiciaire fédérale. Comprendre hein? Donc audition écoleka na mille Bruxelles na kokende après na kokende même sans avocat ngamoko po na wana kolakisa bino mwa ba biloko mike lelo pona kolakisa kino ba taliban botika viande eza na émission moko eute koleka na ebiti soki ta bengo émission mais na moni molé viande moko asali vidéo na kodata na kolakisa bino peza ba mwa ba vidéo mwa ebele po bande ko na ngai bino boko yebisa ngai na ba vidéo na kolakisa bino moko boko yebisa ngai sikoyo ke non oyo mutu oyo alobi mabe mutu alobi malamu mais tolanda nano mutu molembwa oyo pona moni atanga ikombo na ngai yango la linga pe na ye po awa eza elombe ya mobali pana biso walbana soli chuma kumai ni bende na kati ya mai hapa ni chuma kumai ni bende na kati ya mai na se ya mai kota ngo pikola ngo totala soko matsango likolo. Donc ba intimidation na bino na pambana ekoleka te. Le Congo nous appartient, tous ana droit ya koloba tango to moni mabe to ko dénoncer yango sans complexe. Soki bino batalimbwa, balé chien. Bokanisi ke bokangisa biso nyonso minoko. Non. Et pas nanga ni ombre ya kokangisa nga munoko ezate. Ezate. Bon, na bande ko senga bo déposer plainte, to kendo déposer plainte, c'est là où ba komona ke peut-être bango pesiko ba ko za informer ke au Congo ça ne va pas. Na koya na ko lakisa bino ba biloko mosusu. Bande ko tolanda nano molembwa oyo. Tolanda ye hein. Bolanda ngai. Tolanda bango ba okanisa ke. Bon. Lelo nasa la vidéo yo parce que tu vas niper trop, tu te calme. Personnellement, je faisais tellement de vidéos à l'époque. Mais il y a de cela 4 ans, on a fait la sous ma vidéo de Milobili que non, ça sert à rien, ça sert à ma vidéo. Mais lelo, on a répondre na moi sur
asima nango azanga mayele oyo et puis na répondre en même temps na eso na répondre na nani ba onyo so bakanela ka baluba na répondre na bino tout ba congolais lelo naza ko généraliser. Je répète, na ko généraliser bino nyuso ba congolais o bo vanda ka bo pensaka ke ce qui Tshisekedi aza mo congé à Congo, ce qui Tshisekedi il est le président aujourd'hui. Bandi bozi la réseau qui me manque. Il faut boyoka nano molemba oyo. Il faut boyoka ye parce que la façon il y a ça comme mama solo il y a kanisi ke tozana mbojimai. Tshisekedi il est le président aujourd'hui jour kolongo na bokonzi bokoboma biso. Alors na répondre bino tozaka basi te tozana basi tozana mibali mais biso mibali tozaka basi te. De 1 boyeba ke biso baluba tozaka bambinga milai mbinga ko bato makasi milai toleki bino ebele na Congo mobimwana tozaka vraiment bato makasi. Alors ce bino bokansaka ki soki Tshisekedi aza mokonzi ya Congo lelo ndenge bakoko na bino batata na bino bamama na bino bayebisaka bino ke moluba otikala kozwa bokonzi na Congo te yango ekomisa bino mitema mabe mitema ya bondoki nete imbécile ya mwana mwasi oyo aza nsima na nga oyo mademoiselle tika nayebisa yo depuis obima sortie médiatique na yo navanda calme il y a de cela 3 mois ou 2 mois passés mais na sala ba recherche nayebi place ovandaka nayebi ville yozali nayebi adresse nao nayebi église okendaka nayebi bato ozo fréquenter nayebi bango. C'était ça ma mission nayebi eza juste pour na yo nayebi saka boketo na kobetisa yo boketo atikala jamais ko nimanga saka pero luwa na kobetisa yo pero luwa atikala jamais ko nimanga maintenant eza yo maintenant juste là naza ko généraliser ba congolais nyoso o bakanelaka biso baluba bola na très bien to pas cité to zaka na basi na biso ya baluba mais to zape na mibali netinga to zaka makasi et puis to zaka milai minene ngana za muluba moko ya fo muluba azaka mulai mais so moni ba bra izali mais na muki bon comprendre na za ko ba boy congolais o nyuso akanisaka ke les jours Tshisekedi a kolongo na pouvoir bokoya po bobeta biso ngana aloba na bidoko bozela te jours Tshisekedi a kolongo na pouvoir po boboma biso po bobeta biso e banda sikoyo to banda sikoyo nazo sala offre na ba congolais nyonso tout d'abord ya Suisse o bakanisaka ke bakasayen baluba tozaka basi na bino ngasitani kabuyo nali e banda kaka to bandaka mbala moko olukinga obelinga topesani rendez-vous toliani tobetani soza makasi obetinga et puis ozala filmer on comprendre oyo mungala oyo alobaki ke non baluba tokoboma bango na ye kabuya nga na yo photo betana je suis là na banana bato Suisse o babinga oyo ba congolais ozala étranger ya congolais ozala nazo mélanger bino nyoso ozala mungala mushwahili mukongo obokandelaka biso bokanela biso bokanisaka biso toka basi na bino parce que Tshisekedi azwi bokonzi et puis bino bokasaka ke non biso toliaka epai Tshisekedi biso tovivaka na mongo ya bino ya bacongolais ya Tshisekedi te botika kosala malgame wana bato oyo baleka mbongo ya Congo peut-être baza bandeko ya Tshisekedi biso tozali kaka bato ya to baluba to ba congolais
Mais comme bino bokanisaka biso tozala bakongole te de un de deux bino bokanisaka ke biso tozalaka basi na bino biso mibali ya baluba tozalaka basi na bino c'est-à-dire bokoya konyatela biso bokomatela biso bokosala nyonso oyo bino bolingi biso tokotikala calme te ya mbala oyo c'est fini. Nazosala message oyo na baluba bino baluba à l'époque quand je faisais des vidéos au stani discours na yo eza discours moko ya ko séparer bato eza discours moko ya ko réunir bato te na sali plus de 4 ans na saka ba vidéo te bomona ne ba pikolo mususu basaka na biso muluba oyo akobenganga pona koyebisanga ke non stani discours na eza discours moko séparatrice ou eza discours moko ya ko séparer bato je m'en tape tout d'abord na kobana na yo muluba wana na ko salelo ba vidéo yo muluba wana tout d'abord na kolobela yo et puis soki na yebi yo na koya kolukona to beta na ngana yo tout d'abord entre nous biso baluba parce que tant ba kokandela biso awa et pas congolais aujourd'hui je vais généraliser généraliser quoi parce que trop c'est trop to vandi kali to lubité to za ba congolais to zo vanda biso moko place moko trop c'est trop vous comprendre trop c'est trop. Par contre, on est là, ils sont beautés. Ils n'ont pas ça radé. Ils n'ont pas ça radé. Ils n'ont pas ça radé. Ils n'ont pas ça vraiment que non. Ils n'ont pas ça biso, biso. Biso, vraiment, balouba, bon, ma biso. Ou bien, ils n'ont pas ça que non. Ils n'ont pas boloba, bo finga biso. Ils n'ont pas gagner la biso. Ce qui nous louba, c'est la vidéo. Pour répondre à Bino, eh, botala, balouba, ba orgueillé, balou, tozaka, ba orgueillé. Vous savez pourquoi on est des orgueillés? Parce qu'on est des intelligents. Vous savez pourquoi tous on orgueilleux? Parce qu'on est fiers. Il y a école on a biso. Vous voyez pourquoi tous on orgueilleux? Parce qu'on est fort. Vous voyez pourquoi tous on orgueilleux? Parce que tous on peuple mon depuis que nous commençons tous on riche. Na Congo mobimba. Tous on riche. Vous comprenez? Biso tous on avion parce que Mobutu tous on a bokozi na bangala na bambemba te. Il y a biso biso moko baluba. Faut que ça nous soit la vérité. Vous comprenez? Bon, na kati yena no parce que ils ont émission à balier mboite ou ils ont émission à peuple ou à la conscient. Na lingina répondre na mole mboa we. Alobi bango baluba baza intelligent baza na mbongo baza makasi ndeko Taliban makasi ozomi komisa toyebi ke armée à Congo pour le moment majorité nango ezabino ba Taliban de Kasaye mais façon oyo ba Rwanda baza ko beta bino na este soki ba wazalendo te majorité ya armée o chilomba oti ko recruter armée tribale eza ko beta manandenge ya blague te bato yo ba résistati le gouvernement na bino comme moke ba wazalendo le mot wazalendo ce sont des ça veut dire patriotes na Swahili mais bozo koka kuna te bino bato makasi yo bazolo ba bino bato bozo na pouvoir Félix atondi si bino plein na armée à lokoti bino na ba limité partout atindi bino na armée tala ndenge bazo beta kabino uvire linge ko ya balu batu bokimaki bato balakisi ne bokoti na bato bokei mais bato ba ye ko bunda place wana ba wazalendo siko makasi yo zo kumisela biso ya ndenge ni yebisanga ya ndenge nini oyo zaki biso toza makasi nazo ya nono na mayele nini oyo bino bande na opresi na mentionner baluba po ye moto atangi baluba après atangi kombo nanga pona na yebi ete nzambe o mona kembali bosona mona elongi oyo comme atangi kombo nanga nazo obligé na zonga kana sijo azolobela yo ya baluba potango to loba wa baluba ko oza tribaliste bolinga kabiso to loba te to fanda kimia awa moto ofanga kimia azate tango aza koloba ke toza mayele oh bozu pouvoir ça peut que les na 8e année sur 7e année
Bozui pouvoir boke na 7e année. De konangai. Mayele yango boza nango eza wapi. Fatala ne bozo memamboka. Tala ndenge mboka ekufi. Lelo tokomi zela na kolakisa yo biloko na binayo na kolakisa yo biloko noke oza bolole. Lelo Kasai et c'est vidé du kolo nzala. Siko mayele oyo zo kumisa eza wapi. Batu bazo kima na est batu bakima bitumba. Mais peuple Kasai zo kima nzala. Siko mayele oyo zo kumisa o wana. Pourquoi bosali nango babilanga te? Pourquoi bosali nango bilanga te to mona ke na Kasai biloko akolia plein parce que ba mayele. Seul peuple na Congo akimi province na likolo nzala eza bino. Seul peuple oyo akoti na armée na biso lelo komi fufu eza bino. Potango armée ezaki ya bangwandi, bangbaka, bambuza, bangombe. Est-ce que aussi tozo ba humiliation boy? Oh ba Rwandais ba eko kota wana eza bato balembi Mobutu ba armée ba généraux ba trahir Mobutu. Mais armée na biso oyo kende ko bunda ba banda uzu. Armée na biso kende bunda na Tchad. Armée na biso esala face na armée ya Kadhafi. Mais baluba bozala ke belete na armée hein? Non, ezaki bato Équateur. Mais oyo tondi na bino bandiko la biso ya Kasai. Tala ndenge ba Rwandais ba sako beta kabino il faut ka intervention ba wazalendo baya siko makasi yo zo kumisela biso awa bosala nini mayele ozo kumisela biso tokende bandeko na ngai lelo na koya mpe na maloba parce que ngai pona vérité na kokanga mbanga te bok tokende total ndeko yo ibango balingi tofanda kimia tokende nano a total. Pande ko bino moko boyoka na koya ba image ebele. Auguste Bila, merci en tout cas. Tolanda awa. Parce que gouvernement eza ya bino, eza ya bino. Ba komi boy. Le président o boino boyebi o ya bino na boy ko tanga kombo na ya parce que eza a mérité aux présidents. Nomme les mandataires publics dans plusieurs entreprises. Bolanda. Mayele oyozo mikumisa, talamboka place komi. Régie des eaux. Thomas Kalumba, nommé président des conseils d'administration. PCA tandis que David Chilumba est confirmé au poste directeur de général, donc DG. Wana boyoki de kombo banani. Thomas Kalumba, David Chilumba. Bandeko la biso Kasai. RVA Kinke Mulumba reste PCA wana azam muto bandundu. Fonds forestier national Mulumba Kalala devient DG de ONEPAC. Nani? Muluba bato bazo komisa biso ba amayele. Botala bango nde ba dirige mboka, botala mboka place ki. Mukenge Shain Kongolo prend la présidence des conseils d'administration. ONT. Yombo Mukendi accède au poste de DG. Bozoka bakombo. Kaka bato yu baolo baki ba mayele. Tala mboka place komi lelo. Office des voies des désertes agricoles. OVDA. Katumba Basachile. Cléophas. Boyoki Kombo Muluba. Est nommé DG assisté Debeya Mutuka. Muluba. Geneviève. En qualité de DGA, Régie des voies fluviales, Malumba Kapinga Divine
Moulouba. Toloba te. Occupe désormais la fonction de DGA, Société commerciale de postes et télécommunications, SCPTA. Chibangu Sandra Moulouba. Bato ba oloba ke bango ba mayele ba diriger Congo. Tolanda bande konangai. Na komi wapi wana. Donc Chibangu Sandra est désigné DG de Mine Bakwanga. Jean-Charles Okoto, on a moutété là. Deuxième, na liste natangika des personnes tomoni ke baba toakunate. Est nommé PCA avec Kabanda Kana André Tozongi Moulouba comme DG et Kazadi Mabika comme DGA. Bango kaka toloba te po Congo eza ya bino toloba tokoloba tokoloba bosali pe bien nebo funguli nzela ba tribunal kuna eza police bakika koyoka ngai ba okanga pe mutu te tokende forever Kevin Makendi Makendi devient DGA Moulouba toujours. Caisse de solidarité nationale et de gestion de catastrophes humanitaires. Gisèle Ndaya Luseba Moulouba est désigné PCA secondé par Kayembe François Moulouba. Tolobate tofanda kimi ya Congo et comme royaume ya Baluba. DGA, Autorité de régularisation des sous-traitances de la secteur privé. Samuna Lukwaka Feli Bango Kaka. Autorité de contrôle de régularisation des marchés de substances minérales stratégiques. Poilou Luebea Patrick Bandeko. Ata soki bolingi toloba te. Ata bolingi toloba te. Mutu akokanga na munoko nete pa nanga botami. Même ombre ya kokanga munoko eza te. Congo soki eza makambo ya mapango na bino omoni gaso wana. Auti kolobela wake ba tata na bino na ba mama na bino. Okozwa pe réponse. Congo eza ba tata na bino na ba mama na bino. Comme ya uti kolobela makambo ba tata na ba mama awa. Ngape na yebisio Congo eza ba tata na ba mama na bino te surtout Tshisekedi. Oya kufa awa. Atika kozala congolais te. Tshisekedi n'a jamais été congolais. Pourquoi? Parce que na ba année o babala ki na maman Marthe. Ce temps-là baluba bazaki trop conservateur. Pour mutu akende ko bala mwasi azadi na bana. Il faut zala mutu moko. Donc baluba bande olekate mingi bando balomona tata moko il y a 25 à 30 ans, abali mwana il y a 13 ans, 14 ans. Mais pour mutu akende ko bala mutu asi abota déjà. Ça veut dire mutu anaza muluba te parce que baluba kale bande ko lekate. Baluba il faut ko bala vierge. Bato yo zo finga yo gaso tu ko finga ki ba tata na bino na ba mama na bino. Gasko tata na bino Tshisekedi, il n'a pas été congolais. N'a jamais été congolais. Pour na tango wana muluba ko bala mutu asia botate. Babande ko bala mingi bana mike, bato ba vierge banini. Mais Tshisekedi na tango wana. Calculer ba ane wana. Bato bazaki trop clanique, bato bazaki trop bato ba région. Mais Tshisekedi asia katisa de abali mwasi oyo, abota ça veut dire Tshisekedi azaki congolais te. Azaki muluba te. Pour l'information nga nazaka ngo Tshisekedi azali mutu Angola. Bon, Mama Marthe na noté Tshisekedi ye moko aza mutu Angola. Toko bandolo bela bino kaka boy. Toko kende na bino kaka boy. Et sali o pasi oké ko porter plainte. Tosi toko ti ya manzela ngo ba plainte. Bon, tozonga siko bandeko na ngai. Nazo kende suna sujet mosusu pona bato kaka. Ndeko ya lobike bango baza bato amagele. Bango donc na Congo mayele za bango makasi za bango. Siko na la kisaye
ki mayele na bango muto mayele abundaka nano pona vina ye tokende siko bomona tokende botala bato ba oko mikumisa biso awa botala wana bazowela mbwa bato ba mayele tala nde bazowela mbwa musunya mbwa muke tala nde baosimba bafufu na maboko omoni mbo bato bazo bake ba mayele bana mbongo basombaka ba avion tala nde bazowela fufu tala fufu na maboko nde bazoka tala wana bazowela musunya mbwa afiniki yango mufiniko bato balo bake ba mayele tala nde alo ya fufu apamba tala ndeko yo luti komi komisaki oza mayele na olinga kana lakisake seul peuple akimi nzala na province na ye eza bino po awa ye kofinga bato bomi kumisi ndenge botinda bato babeta bokechu omi kumisi ndenge boza mayele koleka ba congolais tusko ngana lingina lakisa oke na uti kolakisa bino ke gouvernement o ezo gérer Congo eza ya bango na tangeli ka bato Félix a nommé ba délégué na ba entreprise bomoni bino moko ke bango nde ba o gérer mais tala nde ba mimi mboka me yoka garçon oyo nde wala ngai na biti soko zwa mission soko koyoka mission 0 numéro na ngai yango 0032 493 42 7704 toke ne bolanda lisusu bomona conséquence ya mboka na biso ndenge ezokende ba incompréhension oyo toza nango lelo soki olobi eloko boye bango baboti boye bomona place eza kouta bomona incompréhension bandeko na biso eza difficile à comprendre mais toyoka tolanda bomona momoni incompréhension place eza kouta awa botala biloko bazolia omoni nzungu wana nzungu ya incompréhension nzungu wana ezotokana nzungu ya incompréhension viande bozomona bango donc après kolia nyama wana baza bato ya incompréhension viande wana na kolakisa bino mutu moko otolakisa kolobela yango par rapport à viande baliaka ba conséquences nango botala bozomona donc viande wana eza nzungu ya incompréhension oyo ebomi mboka lelo nzungu bandeko nzungu ya incompréhension oyo esaliki mboka lelo ekufi po soki balia eloko wana mitu na bango ezosala isu bien te bino moko bomoni place incompréhension ya makambo ya Congo eza kouta awa na nzungu wana po soki balia yango mitu eza lisusu bien te tokende bandeko na ngai neti ngai nakobandoloba na ngai vérité soki bino bokanisi ke boko ya ko intimider bato ko bangisa bato en tout cas tokende sikoto yoka explication ya ndeko oyo bomona incompréhension ya makambo ya Congo place eutaka na nzungu nzungu wa munyinyi chiseba cha nini chachibela bela chiseba chachibela bela donc poso chibela chiseba ça veut dire poso ya musunyambwa bomoni place eza ko uta tokende siko toyoka ndeko nga mutu na lobi ngana koyokisa bino kaka makambo ndeko a lobi tokende toyoka bomona ke bandeko na ngai bandeko oyo incompréhension baza nango eza ya viande o bazoliaka tokende tolanda ndeko oyo bazi bon bani obozela tolanda ndeko oyo oyo bozela alors c'est quoi oyo tandi ko bozela mwa muke bozela muke bandiko na ngai toyoka ndeko oyo oyo boyoka ndeko oyo azako expliquer biso
Quels sont les méfaits? Il y a viande canine. Toyokaye. Quels sont les méfaits? Il y a viande canine, il y a moi. C'est ça le vrai sujet. Mais qui est ce médecin qui a mené une étude démontrant que la viande canine y en bois? C'est documenté, c'est documenté. Les Chinois dominent le monde aujourd'hui, ils ont monté les champs, ils ont une économie. Chine, Vietnam, Corée, Biso, Awa, Banaka, Sinanga, Yakasai, moi en tant que Kiamvu, Banaka, Kasai, Bayaramba, Tisobayaramba. C'est mon neveu. Mais, Kolia, moi, Oba, Chino, Bazolia. Système de santé na ba comment ya chinois pese ma yele ya bise ka bozoba vous ne voyez pas que c'est pas kende kai akenda kakas kende hygiène ndenge esali na Chine na ndenge bilota nango awa ezali est-ce que vous savez que dans ces pays les vétérinaires ba mona na lisusu te basila kende na abattoir nino mona ba ko mangombe les vétérinaires là vérifie ce qui nyamani ezali mangeable tonné tango ko makambo wana. Quel est ce vétérinaire à la en bonne santé? Parce que lorsque moi, ça malade, pour transmettre le moteur. Il s'agit dans le système nerveux central. Oui, ok. Même malade, il a la rage. Rage, il y a un trouble neurologique sévère. Donc, on a comme colérique. Méchant. Bozoyoka. Et bien, on a trichinose. La trichinose est une maladie et elle a comme un trouble affectif, au lieu qu'on sentir tout. Et comme ça va être intolérant. Oui, ok. Oui, ok. Musunye tiaka bakubakuma intolérant. Ngaite. Baolo bandenge batangi kuna. Boyoka. Bozoyoka. Quels sont les méfaits? Il y a Boyoki. Musunyi. Viande. Soki balie yango. Etiaka bango bakomaka intolérant. Bakomaka violent. Ngaite. Ngaite. Bato basali ba étude. Oh, biso toza ko vivre lelo. Conséquence ça, nzungu abilumbu. Nzungu ya nini ya munyinyi wa mbwa. Yango biso toza ko vivre lelo to komiko bage no portaka biso ba plainte incompréhension ya chibelabeliste. Incompréhension chibelabeliste. Parce que balobi a viande wana soki balie ba koma bato amu comprena. Ngaite. Émission à garçon appelle la Kinshasa soki bokanga bokendo kanga. Parce que parfois tozo comprendre bino bande kona bisote. Est-ce que je suis le seul ya kolobelake makambo izo le kana Congo tribalisme na katamboka. Nazal seul. Mais tango Israël mutombo aza ko traiter bandi ko la biso akasai ke kala mingi te boko zonga na mu pompa bino ba luba mais bo porter plainte te pero ruara aza ko lobeke bandi ko la biso akasai après Félix boye bake boko subir sort moko ezamabe mais bo porter nini pero ruara nini plainte te bo porter plainte te. Donc il y a bien plainte, boké ko déposer pour nanga. Pour na lobby kakake et sengeli to se libérer contre nos frères kasaïens. To silana. Ko libérer c'est la même chose parce que linga les a pauvres ko silana, les a pauvres. C'est mettre terme à quelque chose. Ko suki sato sukana na bango, ko sukana eza ko lobake, il faut arrêter la dictature. Baké ko porter nga plainte. Mais bandi ko na biso bozo mona teke tokende nano bandeko na ngai tokende nano poso ki tozoloba bomona ba incompréhension totele misaka bango ke Félix le lazo diriger mboka lobi boko se retrouver ke akei atiki bino na ba problème akei atiki bino na kati na nzala akei atiki bino na difficulté bandeko tolanda po lelo penza na ba video ebele awa to ti kolobela makambo ya intolérance depuis bandeko na biso ya IDPS ya bataliba bazawana batonga kate babuka kakaka donc toloba te depuis tango ya Mobutu Babu kakakaka. Est-ce qu'on a peine à causer? Total. Yango. Tala.
Bangouane. En plein Lubumbashi, hein? En pleine Lubumbashi. Oui, en face de l'école de l'église catholique Mara. Il y a soi-disant combattant de l'UDPS qui se battent là-bas. Bozo mona ne ba obuka buka. Parce qu'on a écrit un peu les drapeaux de l'UDPS comme si vous pouvez voir. Oui, il y a des drapeaux de l'UDPS ici. Botala bango bandiko na ngai. En pleine Lubumbashi bango wana. Bazo buka. Na oluka ndenge moko na ba image oyo na moni photo oyo tala bangwana tala musala nango yango wana viande bomoni musala viande bomoni musala viande bomoni musala viande bomoni musala viande toloba te tala yo wana matili kolo atie ko prikola drapeau na bango ya IPP ya IDPS mais ndako bozo buka wana eza ya IDPS te tala comment peuple ya boye place nyonso baza kobundaka désordre kobuka toloba te tobimi ba tribaliste bandi botala bandeko comment peuple mobima musana ko buka kakaka botongi combien après ou bien botongaka combien ceux qui tolobi auto at ba tribaliste ba comportement ya boye basala kango na kasai te ko buka boye basala ngo na kasai te basala ngo na katanga boza ba congolais beaucoup fanda bisika nyoso bazali mais ceux qui beaucoup ti ba kolomboka bo respecter quand même ce n'est pas dit ba lobi ki to ba congolais na bimi na ngai na kindu na ke na bandundu banda ko buka banda kwa bandundu ko toza na pouvoir bandeko ceux qui tolobi oza tribaliste olingaka baluba te non bandeko nanga eza vérité que boza ko se comporter mabe ta la place nyoso bozo leka to au moins bauti ko mona garçon na uti ko lakisa bino ndenga zo mikumisa bango ba makasi bango ba mayele bango nde bazaka na bambongo siko zela omona siko tata oyo na bite kombo na iso kinani na yebite oyo uti ko loba wa muto na lakisa kie tala siko tango yo zo lobake boza na bambongo boza bato mayele tolanda rapport nano rapport elobini tolanda rapport ndeko na ngai po bino boza soki bato balobi al oke ko porter plainte biloko yango pe boke ko porter plainte ezanga nango tina qu'est-ce qui ne va pas bandeko bozela bandeko nanga bomona bato ba obikumisa ke bango ba mayele siko mayele yango tozomona yango te oh yo qu'est-ce qui ne va pas aya bandeko bolimbisa ngana na lakisa bino bomona bato ba omikumisa ke bango baza mayele totala boyoka rapport ya ONU toyoka oyo bolole wa uti kolekawa o bango baza mayele bana mbongo tolanda Si ménages sur 10 vivent aujourd'hui en situation d'insécurité
6 ménages sur 10 vivent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. Constat alarmant d'une récente enquête de l'Institut national de la statistique réalisée avec l'appui du PAM, le Programme alimentaire mondial. Les territoires de Kabeya, Kamwanga, de Miabi et de Lupatapata sont les plus touchés avec des taux dépassant les 70%. Pour le directeur provincial de l'INS, Léon Kaya, ces chiffres traduisent une véritable urgence humanitaire. Papa, oyoki, hein? Une urgence humanitaire, ça veut dire na Kasai, nzala eleki. Mais tant que vous avez commis ça, vous avez bozana mbongo, bozana mayele. Mais mayele wane mona na kate ndenge nini kuna bosala babilanga. Peuple azo kima chaque jour. Totala nano biloko ni bazolia. Botala. Après bazolo ba? Bazolia nini? Manga na supu. Manga na supu. Musinyeza te, musinyeza nini? Denga zolo ba munyanya ngani. Nzala yo wana zolo ba. Ozoyoka? Manga na sauce ya pilipili na tomate. Bato ba okumisa biso ba mayele, bazana mbongo tala. Tala. Ndeko. Pourquoi boza ba orgueil boy? Ozotia munoko a orgueil mais kuna tala souffrance ya bandeko na yo. Au moins botele mais la Félix que ça ne va pas. Peuple azo kufa na nzala. Mais oyo ila ko kumisila biso awa. Toza na mayele, toza na mbongo, tosombaki ba avion. Ba avion wekenda wapi? Soki Mobutu asala ka ouverture te. Bozo ka ba diamant, bolinge bo sala wa ba Rwandais ba ye. Bozo koka. Mais Mobutu na bo traité dictateur. Bande ko tokende totala, orgueil ya bande ko na biso oyo, baya ko kumisela ka biso ke bango baza danger. Tala ndeko ya oh Taliban. Bande ko boluka oya yebi Taliban oya uti ona uti ko la kisala tiki Adidas ya bleu. Bo tinde la ye. Après na pesi pe numéro nanga. Bo tinde la amona munoko azo tia paza na Suisse, aza kolia me bande ko batika likuna na kase ba o souffrir. Bazo souffrir. Tolanda. Wana eza bato bakimi Kasai. Bakimi nzala. Voilà, après bon, c'est le peuple d'Israël en train de passer. Regardez les Congolais du Kassai. Après bon. Les Congolais du Kassai. Bino moko bozomona. Comment bato okima nzala na province na bango. Il y avait un monde terrible. De plus que comment biso toza koyoka même souci ya bandeko batikeli kuna mais bino moko bakase boyoka la souci te ya ko dénoncer Chilombo. Biso toza ko dénoncer politique na eza mabe, bato bazo kufa na nzala, bato la nzala, mais okomona kaka les mêmes frères kasaïens. Nde bazo menacer biso. Ne tinga ba porter plainte. Et ça ngai na mesana na ngana ba plainte. Mais toza ko yebisa bino bandeko. Pourquoi boza boye? Peuple a ko souffrir, a droit à vivre. Est-ce que pour la colia, il faut que mutu akende na katanga? Tokende botala lisusu bandeko na bomona, bandeko yo tango yango moni balobi ke viande, botika viande eza mabe. Viande. Mais Kasai ya mayele azo comprendre que eswa ba oloba makambo solo. Mais ba Kasai ya viande. Bazo mona lokwa to contre bango, no tozolo bake mboka eza mal dirigé. Batu baza capable ya kokendo kopesa ba 40 millions na Barcelone, 40 ceux qui 20 millions na Arsenal. Mais ceux qui oké na Kasai boza na ba stade te. Oké na Lubumbashi ba stade ya Malunga ezate. Oké na Likasi ba stade ezate. Tokoloba te. Po ezabino. Tokende tolanda bandi ko ngai. Oh, bokangila biso minoko te. Tolanda.
Ndeko oyo nini Taliban oyo tuko leka oyo azomi kumisake toza na mbongo toa mayele toza bambinga toza nini mais na Rwanda na Est kuna ba Rwandais bazo beta bino mabe bato osala fasi za ba Swahili tous les lumba bazo kima tolanda siko ya bandeko na ngai posoki olobi boyo oza ko lobe tolanda bandeko la biso oyo boyebi ke boza ba Taliban o bo soutenaka Chilombo na ba bêtise na ye bolanda. C'est quand la dernière fois que vous avez pu lui donner à manger? Nous sommes à Chikapa, dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo. Cette zone a été victime d'une guerre civile particulièrement violente en 2016 entre l'armée et une milice. Depuis, les combats ont laissé place à la famine et il y a urgence car plusieurs centaines de milliers d'enfants sont en ce moment en état de malnutrition sévère. Concrètement, ça veut dire qu'ils risquent de mourir dans l'année qui vient si rien n'est fait. C'est un drame silencieux, un drame que le monde ignore. Au Kasaï, la mort menace des familles entières. Dans la brousse, où les habitants se sont réfugiés pendant les combats, mais aussi dans les villages isolés, que les humanitaires peinent à atteindre à cause de l'état des routes. Quand on arrive sur place, les traces de la guerre sont toujours là. Des maisons détruites, des bâtiments criblés de balles, et des militaires armés jusqu'aux dents. Les habitants ont peur et ils n'ont rien à manger. Les enfants sont les premiers touchés. Là, c'est un des très nombreux centres de santé de la région gérés par Action contre la faim. C'est là que sont amenés les enfants qui souffrent de malnutrition. Inconscient bino bandeko na biso bozo kotela ka Chilombo. Bozaba inconscient. Bonjour Hugo, moi c'est Fabien. Combien de personnes vous recevez dans ce centre à peu près tous les jours? En fait, tous les jours, nous avons une moyenne de 80 malades. C'est quand la dernière fois que vous avez pu lui donner à manger? Yo Taliban outi koloba wake yo soki mutu atamakasi bo amayele. Tellement boza ba inconscient. Vie ya bana ezosala bino ata pasité. Ya komona ke no biso to na bana. Komona bana bazo traverser ba moment ya boye, pasi ya boye. Yo oya kokumisela ka biso. Au moins bo sangisa force na bino ko tia Chilombo pression. Ba somba ba engrais ba ire ba produits chimiques ba kende ko sala ba masangu kasaya le asenga biloko ebeleta. Kasaya sakika masangu na ye. C'est fini, le reste na ma kito na ye moi akolia. Mais bozomo na ba dépense au Chilombo azo sala. Na ba détournement oyo nos frères Kasaya baza ko détourner na gouvernement wana. Mais tala Kasaya ndenge ezali. Soki to lobby to bimi ba tribaliste. Est-ce que Bakasayen oyo baza na droit ko bénéficier na mbongo ya gouvernement? Donc bato wana droit ko bénéficier na mbongo ya gouvernement ezaka ba Taliban oyo baza ba ministre ba ibaka ba mbongo basomba ba château libanda basa. Mais les pauvres Kasayen bande kona bino bande ko yo muto uti ko lakisa biso ake boza mayele okubando beta bato. Est-ce que situation oyo bozo mona kango ou pas ou bien bosala kango kaka po manchima mino soki manchima mino soki manini ende kona ngai toke ne tolanda po lelo penda na elibino na la kisabino ke bandeko boza na oyo babenga na baswahili mapendo boza na amour a province la bino pona bino plus c'est Félix pouvoir na bino tokende. Ndenge bomoni bango bavandi na seboye bazande na kati ya restaurant s'il vous plaît ndenge kati ezalaka na tongo avant kokende bilanga to pe kokende kopi ya saye ba mama oyo bayaka na restaurant pona koluka mo eloko kotia na munoko de façon que libungo ezala en forme tangu bakosala musala na bango bazala na force nzoto ezala makasi. Awa tozali na village Kibulungu na province ya Kasai kasi constat tosali awa ezake ba restaurant oyo ezalaka awa bazalaka na bango na kiti te soki oye omivandisi na mabele lokola ba mama oyo menu du jour ezalaka bongo pondu kasi pondu yango balambaka yango batiaka mafuta te yo moko oye na
na fufu na yo na mo eloko ekolela yango pembeni. Ozomona Eti ba mama o ozali komona bango baza ekiri bazokende bilanga deja baye na fufu na bango na sachet yango na babimisi batieli bango pondu ya 500 francs babandi kokota makwiti. Tala neti mama oyo na mopanzi très concentré azokota makwiti azoloba kutu atate. Kasi kokamwa mama oyo bozali komona ye pe aza kaka na kati ekiri na baninga na ye abimisi papier s'il vous plaît papier yango na kotala yango neti eza na likayabu neti eza pe soki na eloko nini afongola boye nzoki eza nango papier vide basombelaki yango dendo tellement mo mafuta ozoyoka likolo mama kipete azolia yango bongo na fufu ndeko ozoyoka akati likwiti papier likolo ya papier basombela dendo ndenge bomoni bango bavandi na seboye bazande na kati ya restaurant s'il vous plaît. Yo taliban oyo oza koya komilakisa ke bino bato ya mayele bato ya makasi bato ya mbongo omoni moto azolia fufu na papier basombelaki dendo bwa mutema mabe no bino bandeko na biso ya Kasai bwa mutema mabe parce que soki tozaki na bato il fallait que batelemela Chilombo vilingeza bino bino nde bolinga bozala liboso. Parce que c'est le peuple na ni province oyo kimi nzala bato bazokufa na nzala malnutrition za makasi za Kasai. Comment malnutrition za makasi na Kasai? Est-ce que comme mbongo akosomba ba tracteur ezate mbongo akosomba ba engrais chimique ezate po mabelo na ebota masango ezate? Mais boza prêt à kokende ko porter ba biso ba plainte mutu akobanga bino azate boza peuple moko inconscient oh baza conscient bazo comprendre que toi na raison makambo to loba Chilombo baza capable ya kosala ba dépense akendaki pa mama Ali Bongo tango azoka pouvoir apesa $500,000 mais tala bato akasa inenge bazo ekokona nzala. Tala bato ya Kasai bazolia mutu azolia fufuna papier basombela dendo eloko ezate mafuta wana kaka bwa mutema mabe après boya ko beta biso toloke na Congo biso ndete boza rien na Congo boza rien parce que soki boza ka penza peuple conscient brave bolinga boza la penza na Kasai linge mata bino boza ka soki mutu alinga koma mwa matama bien alinga koma mwa santé bien akati na Katanga mutu akoya kuna ozomona ke mutu aza kokonda bilamba moyen te mais soki akena na Katanga alie ali akomi combattant kuna akomi kobuka bandako mais tango boza na Kasai tozomona ne bozoya et c'est toku empêcher bino bokende na Katanga non mais façon oyo bozo kendele wana et ko pe bino ko sala mo réponse sur le baké non na yazo diriger mboka oyo Félix. Pourquoi pas boter la Félix? Mais bino bato à côté mais la bino eza biso. Mais muto aza ko pie mboka muto aza capable ya ko pesa peuple Kasai biloko akolia te. Bozo batela yo, bozo mona teke botika viande eza mabe. Po yo koma na poto, boti bana na poto bana balia ka bien. Mais bato baza kuna yo ki paka bango te. Ko biso bato to meka ko dénoncer comportement ya ba politicien surtout ya IDPS ke makambo bo sala lobi soki bolongwe boko tikela bandeko na bino pasi oza tribaliste ozotinda bato ba bomana est-ce que mutu akosala analyse te akomona ke to yokana no ndeko yo mosusu tuza na éviter bandeko na biso ya Kasai ba mitema mabe bandeko na ngai comme bino bokoma na bino na poto boliaka bien les restes wana tolanda no ndeko oyo na éviter yepeso kaza tribaliste na éviter ba kongomani nyonso mbote na bino bisika bozali balingi na tuna na mutu na moko ya mbona loba Kongo oyo ezala pena mboka ya biso ba Congolais to ekomaki nango ya baluba wana mutu na liboso pona tuni bongo na tina naza tribal te me bango nde baza tribal il faut bisana sikoto bando ko yebisa bango po bayeba ke ba tribal. Comment se fait-il ministre Lumulumba o bozomona wana tie awa bake ko buka na paka juma kuna eza na fambe atumoko lupango ba pesi ye $13,000
babuki bango te. Mais soda ya FARDC o azoni yo comme ba fute kutu mabena na gouvernement na bango na ba fute ma mabe. A de prier somba moi place na ye. Azana mikanda nango ya l'État kaka. Boye ko buka ye azo déclarer azo talisa bino nyonso bien. Bozui ye ministre il paraît mulumba bakombo kaka ba mulumba kaka boye bi kaka ikolo yango. Banani ba mulumba banani baluba kaka po ikomi mboka baluba. A bengi bapem baye ko kanga capitaine wana po ba humilier ye. Ba humiliation ya boyi. Na mboka oyo FARDC azo bundela mboka yango yo lali pongi mais bango ka mutu ba garder bino. Ba garder bino mais kaka bango bako sala bango banko. O bango tango bako sala bino banko bino bako suka wapi. Ya liboso bo finga yi bango ba clochard. Ba tala bino na misu. Boyebi o ba kanisa te. O bandeli susu ba désordre wana o bo sala wana. O humilier un capitaine. O yo comme ministre. Régime lobi ko sila bino. Bako suka wapi. Bako suka ndenge nini. Bato ya Joseph Kabila bazala kati. Lelo baza wapi. Bato Mobutu bazalaka lelo baza wapi. Hein? Bino bo kanisa mboka ngo koma bia bino baluba. Bino bo kanisa ko tika l'éternel na pouvoir wana. Rien? Et puis ça peut te kokanga minorité to ko luba na bino parce que bo diriger mboka mabe na tribalisme. À part tribalisme boko bato mo ya banko, mais boye ba banko bo sala wana. Boko futa lobby. Bebe futa lobby no boko futa ko sala mabe makati ko leka ba régime nyonso eleka. Bozo kende mabe makasi mabe. Mboko eza ya baluba te eza biso ba congolais. Et biso ba congolais to kokanga minorité to ko banda ko luba na bino. Si vous faites le mal, nous allons vous dire. Mboko eza ba congolais déjà baluba ta, eza biso ba congolais to ko luba pona mboka o. Bino baluba boze lokota. Oko bomoni, boye lokote. Bobo komi kaka isika nyonso ba mulumba, ba mwadi bakaji, ba chimanga, ba chiwewe, ba kingandi, ba boye kaka ba kombo na bino kaka partout. Ina ba PDG to yebi. Nani congolais ni na yebite. Ata na loli yango te, ba yebi déjà. Bota msamboka na tribalisme. Biloko bo sala wana na nko. Tango ba FARDC ba ko sala bino nko, ndebo ko lapa. Ko lapa be. Awa ndeko azoloba za kiniti. Bon porter plainte. Bon porter plainte. C'est un Congolais à sali constat que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Arrive si bino bien. Tant que toi va Congolais to ko kanga mino côté. Kaka nenga na uti ko yebisa bino. To kanga mino côté. Congo kane garçon na auto la sabino azoloba ke soki ba tata na bino na ba mama na bino ngape na rezongi selio. Congo na eza ba tata na bino te na ba mama na bino. Eza ya bino te. Même Mbujima eza ka bino te kana ngeza bino te eza ba Congolais nyonso. Mais apparemment bino bokomi mona ke bokomi ba super puissant, voire même ba mosusu wana na kosala émission ngolobi ba komi kolobela ke Félix azana mandat te mais azana na mission nini azana ngo mais ake dosa mu mission na mu pompa na Mbujima mission nini ya ba Congolais comme humilié tala ndenge Congo Kinshasa comme na insécurité. Ndeko pa ebisika makambo na lobaka. Alobi après pouvoir na bino boko suka wapi? Est-ce que alobi mabe? Est-ce que alobi mabe? Boko banda ko intimider batute. Bandi ko langai. Na ebisa mutu lokola ngai na kokosa bino te. Koi abota makana batashi po papa na yazaka nkoi. Obi mama na ye. Nana mama la révolutionnaire eza ya loyengete. Eza ki komata eza ya makila soki na moni mabe na lobaka. Pourquoi nos frères Kasaye bolingi to ebisa bino vérité te. Soki to lobi kaka oza tribaliste. Politique on eza ba Rwandais. Rwandais azalaka soko lobi le vérité ake na génocide. Oyo oza génocidaire. Boza politique mo na ba Rwandais. Soki ba ebisi bino vérité, oye bomoni, bo ba tribaliste. Muto a tribaliste azate. Le problème est que to constater que bande ko na biso bolinga ka Congo te boko imposer biso te boza déjà wana soki 7 ans oyo soki to lingi to calculer depuis maréchal Mobutu bobuki ba combien de bus bobuki combien de nini ya ba magasin kaka bino nde bobukaka boko bangisa mutu te peuple congolais. Mutu mo abengi alobi eso mikolo ba osalelo ba émission alobi yo oza tribaliste na bi
eza vérité nde ça la rapasi mosu abenga alobi maman moko asali mission alobi oza malawite c'est normal parce que namoni muto abogar lokola ngaza te c'est normal ba tianga na province na pays mosusu Charles Mangongo moni ne ditala Charles Mangongo yo pe oza loande bande ko la biso botika distraction mboka ezoke ne mabe awa bofinga ki mukwenge burundais mukwenge aza burundais awa mukwenge auti kolobake avant bani dialogue salema esengeli bitumba esila mukwenge akomi congolais bino bokanisi bino nde bozali na droit kopesa nani aza congolais na congolais te bino biso tuna bino ato marchaki awa kabila rwandais mais na justice oya bino justice oyo uti koleka po basambisa kabila justice ya bino banani ba reconnaître kabila comme congolais bino te na justice tango botangi biographie na ye tango botangi identité na ye mais bo reconnaître comme kabila congolais eza bino te bino bokanisi bino nde bwana monopole ya ko attribuer ba tribu et pas bato bino kanisi ke olamuki ka boyo pesi mutu aza malawiti mutu aza rwandais mais président na bino Tshisekedi papa c'était angolais maman angolaise bino kanisa ke ka bino nde bwana monopole ko bamba batu biloko soki bosala kaboy bozonga pe na Kasai neti ngai natiki Kinshasa natiki Kisangani nakyo kotonga na ville na ngai mais bino bolingi otonga Kasai te pona nini po majorité na bino ba congolais te bo utaka kuna ba côté ya Malaji banini bokoti mais talanga na poto naza awa mena tinda kambongo na Kindu batonga na Kindu ngonga na kofanda te eza ndako lupango ya papa na place abotama na tongi le côté ya mama na nga place abotama tala mwana mayele mais bino bozo ki me pa na bino bosomba bandako na ba États-Unis na ba France na ba Australie mais na bandeko bolukela nga bato oyo ba Taliban oyo baza na pouvoir boto na bango est-ce que na mboka na bino botonga ba tonga te bozo tonga te mais talanga na otonga ndako na kufanda kango te na tikela batata mwasi bo fanda kuna après na lobaki boy po bana na ba jeune fille bamusu bazo botisa bango bazemi na lobi soki mutu azui zemi azana place ofanda botika eva bafanda wana donc na kanisi na no pour la famille na pour on est au moins jour tokozonga mutu na mutu la kisa pa na bango mabende toyebi bino te ngai na kokende te pa na biso ti na village yo pe la kisa pa na bino soki otiata brique bozo ko otonga na Kasai ta na moment oyo avec pouvoir au bozanango avec ba poste ministériel au bozanango Kasai il fallait que bato batonga botala matata mponya ata bolingi to tanga eteo aza rwandais banini bandeko na ngai soki aza rwandais aza ougandais mais quand même a sali quelque chose na Congo na Kindu quand on parle Kindu on parle de matata mponyo comme premier ministre kende botala Kindu bandeko aza président ministre premier ministre kende otala Kindu ponga na botami na Kindu na ebi na tikaki yango na 1985 bokende otala yango mone pese na pe fona tonga kune pa na biso na boy ko tonga na Kin na boy ko tonga na Kisangani na kola na Lubumbashi na kola na Likasi na boy ko tonga na bi il faut na nona bande pa na biso mais bino bozoki me pa na bino boboy ko bomisa Kasai eza abandonné eza délaissé Kasai bokuna pe banyama zamba bazalaka isute moi to lobake bamba sombo bakomo kota nyama izalaka te bo abandonné mboka Israël Mutombo akendaki na Kasai ayeko sala émission na bosolo ya politique ya lobi bande ko nanga na uti na Kasai na koti kuna ba quartier ya ba Rwandais basi ba installa bazo beta chiluba na ndenga blague te. Donc bino bozo kima Kasai mais batu mosusu ba remplacer bino. Dieu musese musenga lusa konde ko nanga merci en tout cas. Tout ça contre bande ko na bisa Kasai ta. Mais bande ko na biso bozo tika province na bino za baza ko remplacer bino na peuple mosusu po ba yebike
Rwandais soki alobi Chiluba. C'est fini, eza identité mobimba. Alati yango. Alati. Pour soki alobi Swahili, bato comment douter est-ce que Swahili aza Rwandais te. Ba juste stratégie na bango baza ko pomper Kasai. Ba otindika kuna bo. Pour soki bolobi le kike Kasai wana, ba yebike baza na frontière na Rwanda te. Mosoki to lobi bo eke bo bando tonga Kasai, okomi tribaliste. To bandeko to lukaka bandeko na biso ya Kasai même awa même oyo muto azoloba oyo soki oyo alati soki ni soki azana Suisse wana bo tuna ye atinda kamera pa na bango Alex ndako atongini na mwene di tube na mbujima yo be na kana ezate me ngai na ko tinda cameraman ayi nango e pa na biso o bino bozo traiter malawiti nazana e pa na biso nazo tonga na kofanda pe ndako yango te na tongeli nge batata mwasi na ngai ndopango ya papa na ngai Poso ki bazate lupango wane kotika nde ya biso mibali. Ngape na kofanda wana te. Ezaka identité. Mais bino. Bozo kima province na bino. Boke kotonda na Katanga. Eza droit na bino. Mais est-ce que bomoni ke boza la raison? Pourquoi les Kasai bazo tonga Kasai te? Yango na omituna. Pourquoi bozo tonga Kasai te? Ba mosusu voir même ba na gouvernement baza ko piller des millions mais bazo somba banda ko libanda pourquoi na Kasai bozo sa bo tonga te o matata po ya ibi mbongo aza moyibi soki ayibaki wi mais kende otala moyibi o bolobi ayibaki kende otala Kindu atongi lupango te atongi ville ya Kindu atongi ville boye bisangai na ye muto bolobi aza Rwandais na muto aza Congolais ayibi mbongo aye kosomba ba château na Bruxelles na muto bolobi aza étranger atongi ati ba makadam ati courant ati mai na ville ezanda côté ati na ville andi kolanga botika ba distraction ko ba taliban bo porter plainte organiser ke ba kosala nini tango na kuta pe na police na kobenga bino na koyebisa bino kosala pe émission na binga yoyo na meki ko tuna bandeko na mo français ke soki muto alobi ke on doit se libérer de nos frères kasaïens soki eza crime mais boke ko porter plainte mbala moko botala bandeko na ngai botala nga ba porter nga plainte ba porter plainte a croyait que na kokangambanga na ngai wana bobosa na bino bandeko na ngai wana peza bobosa na bino comprendre na ko continuer na ko dénoncer bino na ndenge blague te comprendre na ko continuer na ko dénoncer bino misala na bino a salité wana bomeli biso mboka botongi boke ko bozui mboka na biso boke ko kabela ngo ba américain à l'occasion de rien boko kabamboka na biso siko bino bokanisi ke biso tokotike la bino bokosi muto aza prêt à kotike la mboka bino na azate o comprendre bandeko na ngai tala ngai baki o porter nga plainte mais na mona ka nulle part baki ko déposer plainte contre bandeko na bango to landa ndeko na bango moko na sina la kisa ki yango mais pourquoi awa tomoni plainte te contre ndeko to landa Tolandi la bandeko na ngai. Tolanda ndeko. Ok, Mabina Kasai nyonso bonsoir. Mabina Kasai bandana donc Grand Kasai nyonso bonsoir. Bandana Sankoro Pita Grand Kasai nyonso tout compris. Apesi bino bonsoir. Boya ovanda. Bolanda ndeko na moto sola. Toyoka na MP. Bolanda ndeko ya. Bolanda. Moi, on va dans l'ensemble comme on est dans ces maladies. Si on a les sommes maladies, il faut que ça soit effort au local, respect là. Et dans les conditions à Katangé, bon, disons, on va pas de tout comme si on avait pas de côté. Ici, on va exagérer. Ici, on va l'église. Pour l'instant, il faut Bino Benaka Sai Nyoso. Pour ça, l'effort. Il y a pour se valoriser et puis il y a pour se respecter. Alors, pour se valoriser, pour se respecter, les bosseurs, frères, soi-disant frères. Soi-disant.
Il faut tout ça là-bas, guerre. Bozoyoka. Il faut tout ça prendre contre Bango. Il faut tout là que la Kinshasa, la capitale, biso va te contrôler. Bozoyoka. Il faut tout là que ça va la province, c'est que les gens vont battre dans la biso peut pas doser belé. Il faut tout là que ça va que biso va doser majorité. Partout, et si quand nous sommes au coup de Katanga, s'il s'agit d'empoisonner. Même on va consommer dans ma boutique, s'il s'agit d'empoisonner. Bah, on va porter une plainte. Pour aller poser plainte, tu peux moto. Pour nini, bino bola kisike, ngana tribaliste, pour na lobika ke on doit se libérer contre nos frères Kasaye, il faut aussi là. De mon aussi là, se mettre fin, na ibakbilo ko boso sala. Est-ce que ça ko dikolobake ko bomana? Yo koza na nyongo na ngai na ye to kutani opesi ngala biso, to sila ni déjà na ngongo. To sila ni na nini na Jenny le Mbingazor to silani na nini na Xavier lila ni lisa tsoki na nyana moni Xavier moko. Est-ce que moko sila na ezako boma? Na zaki na ndako na tike na mwana mère aye na bité na silani déjà na mère na devoir na ndako na silani nango. Est-ce que ezali crime? Soki mutalobito il faut to sila na bato. C'est mettre fin. Kaka ndenge na lobi il faut se libérer. Le mot se libérer est un crime. Ils ont droit. Ils ont droit à ne pas se soumettre à n'importe quoi. De mettre fin à quelque chose qui t'empêche d'évoluer. Dites amen, Taliban. Mais Mouto ya uti koloba makambo ko bunga ba tukocha ba poison. Na oluka ba Taliban pourquoi vous déposer plainte pour na Mouto yo incitation soki na éviter soki au génocide soki tuerie soki na éviter soki pour employer terme menine. Pourquoi to mona te bosala ba vidéo pour na Mouto yo? Tellement tous un peuple moko inconscient, peuple moko a mona ga surtout biso comme to yebani, ah le boko mosala mango ba panel. Pourquoi vidéo oyo ya Taliban oyo bosala la kango ba panel te? Mouto aza kotinda lobi bakasaye bo bomaka bakatange bo tia bango ba poison. To sala bango guerre. Bato ya ba panel bo tia na moni bozo fulangai. Bozo fulanga. Okota bo bati commanda eso encore nena za bogari na mandefu bo. Bozande bo besoin ba nombre de vie. Mais ce qu'on a za ko bisabi oyo alobi clair. Aza clair. Basala bakatange guerre okuta na katange boma tiele poison. Mais où sont bateaux qui portent une plainte pour la lobika on doit se libérer contre nos frères Kasaye. Faut aussi na bango. Kosi na neza ko bomata. Ni le pare soki na lingala ndenge balbolo bake soki mutalobite na uti kosila na naye to sila ni naye déjà. Eza ko boma. Eza ko boma. Le mot kosila na wana botika yoka ngote. Eza ko bitumba, eza ko boma. Na ko gagner bino. Benga na zo sengande. Bon à la juste. Bon déposer plainte contre ces messieurs. Parce qu'il dit clairement Koboma bakatange po bakatange baba nyama, bakatange baba zoba, bino pe bakatange na comprendre bino ta. Ba propos ya boye. Bandiko tokende. Na kala mingi tena osili sa bandiko nanga. Tokende tolanda isusu, mususu. Po bango bazomi monake bango nde bakosala nyonso balingi na mboka wana, biso toza pamba, toza il faut obéir na makambo oyo. Tolanda la reine. La reine oyo biloko aloba. Soza muluba ete kanga monoko na yo. Ya pouvoir na biso baluba. Soza muluba ete kanga monoko na yo. Ya pouvoir na biso baluba. Malheureusement babino bolubaga ebele na suka nango yo wana okimi. Na suka nango bokimi. Toyebi bino na lubaka chaque fois ndeko na ngai bandeko na biso oyo na politique. Faut pas faire confiance. Moni nenga zo loba wana. Nani a porté plainte contre bato ke ope eza iloko moko eza justifié ko porter plainte. Ozo kangisa bato nyonso monoko. Kanga monoko na yo. Eza pouvoir na bino. Est-ce que pouvoir à moi ya to bisaka eza moyibi parce que soki eza ki pouvoir avoir normal. Bolinga parce que pour comme président faut pas voter dans la province nyonso.
Mais ceux qui ont quand ça va tomber sur le pouvoir les anamino, ça veut dire que la province musu va voter qui minote. Ça veut dire va voter qui minote. Bande ko tokende sous total. Oh, bino ka iso ki bo porter nga plainte ndebo ka na okima. Oh, o elombe a mobile chuma ko mai. Chuma ko mai. Nous organisons qui est aux agents à batoké, na zongi na eko kosenga pardon pour la vidéo na loba qui te moi je pas comme ça. Na lobby na ebike na a raison que mboka ils a tribalisé, biloko tout est comme ya bino on doit se libérer contre nos frères Kassaïens. Le mot libération commandant l'État zawa ayebi français bien tanga soki mutolobi on doit se libérer est-ce que za ko boma. Soki mutolobi que il faut aussi na bandeko eza ko boma te. On doit mettre fin à comportement na bango, il faut aussi na bango. Est-ce que bato nyonso ba itilizaka moko sila na ezalaka ke ba uti ko boma mutu be ko beta mutu? Non? Hein? Non? Toko za na problème to bien to sila ni déjà na ye. To sila ni likambo ezate. Uzai na nyongo nanga ufutinga to sila ni. Uzai mo eloko to sila ni déjà. Est-ce que moko sila neza mabe? Oh, il déranger bino. Bokende ko porter plainte bokanisi ke soki ba na ko kende na nini bande ko to landa lisusu. Kaka bande ko. Ngana ko tira bino tende bande ko. So les makambo amilo ba famille na bino ça va mais makambo mboka wana bokosi na kobanda koloba Tolanda Toyoka que le caucus Grand Kassai maintenant est en vie. Amen. C'est Grand Kassai, comme on a pointé Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Diriger Bango, to salemi pona ko diriger Bango banani. Siko bato bino bozo ko linga ko diriger ba linga ko se défendre. Bino bokomo ke no porter ba plainte ko bangisa ko kanga ko beta. Mais bino bo salema pona ko diriger, est-ce que pona ko diriger faut ba notinda bato ba beta ka bato? Ça veut dire boza bato mérité ko diriger te parce que muto a clairement pour ko diriger ako tina ba beta muto te ako convaincre bato na ba acte ba œuvre ko tango azolo bake to salema pour ko diriger bango wana banani soki nga mutu na lobaki boy problème tango ndeko azolo bake to salema pour ko diriger bango banani boza ko miko sapona omoni viande bozolia viande wana eza nyama mabe kala mingi te toyebi ke bino bomelaka te nzambe file nuluse nzambe wetu file luse fam nzambe wetu bwa chini chilombo ajenda bintu bibi wewe ojiwana itu chilombo tangilani kala mingi te bolela muno kwa mboka. Parce que tango boza koloba biloko boyeba musu bazoyoka to salema pona kubiso bo to diriger ou bien boza ko confondre bo salema po bo diriger ba yuma bo salema po bo diriger ba bololé parce que bino moko bo ba bololé boza ba première ba bololé ba o balandi bino de ba bololé bo salema po bo diriger bisote batike elimino mboka. Tala koma boteki mboka tina suka nango boke koka bango e pa ba américain 99 ans botpesi ba américain ba diriger biso apres menga kai oza salma po diriger oh bino basala bino po bolia ka mbwana ko bina erreur ya munene salmi ke bo se retrouver na muto mboka erreur ya grave bino place na bino ezali bem wana nde bosalema pona ko bina kabiso to bandolia to fandi bino bobina basala bino pona pouvoir te parce que pouvoir boza nango
bolakisi biso de quoi vous êtes capable. Boviti Congo, même Kabila, à sala yangote. Soki bande ko sala makambo cessé. Atika kozwa Congo, atika ko pesa ba Rwandani, ba Américain bo ete ba exploiter. Atika ko sala yangote. Mais ceux qui vous ont appelé pour diriger, comment vous kozwa mboka, bokyo ko kabango et pas ba Américain non en 9 ans. Après vous avez un document monsieur ça secret, oh ko bimakate. Vous avez appelé pour nous diriger? Non. Vous avez appelé pour danser. Vous avez appelé pour nous aider. Pour danser, mais beaucoup aussi ça peut bamboa nyos. Biso lobi tokozonga lobi tokozo obligé to kende ko exporter bamboa, tozo bamboa monsieur à Gabon et Brazzaville pour mboa esili na Congo. Mboa esili na Congo. Boko pisa biso musala to lukaka barasa bamboa tozongisa na Congo ko bando boko la bango. Merci mingi bande ko tubolandi ngai merci mingi. Na mona commandant l'État merci mingi na Auguste Bill lobinini baza ko banga sikoyo bakomi ko sala projection ndenge bako bakisa yango bada ok ndeko ngai merci mingi Olivier Bill merci en tout cas. Arbre Beni olobini na ambo Lumana olobini ni vraiment bateau yo kolia mboa et BBC ba mango mito. Oui je ne pense pas nena oloba kolia mboa wa pesa crime hein. Boke no porter plainte ya autres lobaki tolia kamboa mais ça ko bomba te ba image za na la kisa yango ke bolia kamboa mais ba lobi bato ba sali ba documentaire ba lobi yango zo sala ke boza tolérate boza brutal et la viande. Et dans le rapport à médecin. Merci mingi Charles Mangongo. Charles Mangongo descendant direct. Il y a Patrice Emelie Lumumba. Merci en tout cas. Merci mingi en tout cas bandi konangai. Merci mingi na Guilhem Moussese Senga. Merci en tout cas. Merci mingi na Dissas Xavier. Merci en tout cas. Merci mingi na Artire Malanda. Merci en tout cas. Ozerti Bakala, merci de Konangai. Ozerti Bakala, wana petite sœur propre, merci. Merci Mingina. Oui, Jenny le Mingazor, Losako, Jenny le Mingazor. Namoni awa. Marius Bainde, Losako, Marius Bainde. Nico Hitler, Losako Mingi, Nico Hitler. Merci mingi bande kotu bokoti namoni ba kombo presque natangi François Sadiki wana papa ya international na biso Losako Nduku aksanti sana na kazi uko nafanya mzuri sana wana François Sadiki papa ya Noah Sadiki wana ndeko nanga penza makila vous comprendre sans oublier Richard Ngabelo Madio merci en tout cas bande konangai nzambe apambola bino awa na sali émission na fingi mutu na lobinde ba vérité nezali oyo kokata moi place na yo okende kotika na police kende otika na police mais pona kokangisa biso nde muno WhatsApp audio pona kokangisa biso minoko nde lelote tokoloba tanki za makambo na biso mboka tokoloba ata toza ba étranger tokoloba mais bino moko ba congolais obulobaka des pères et des mères après bozanga sonia tant que vous bêtez le slogan des pères et des mères, vous avez un finger à Félix. Pour Félix, il y a des pères et des mères. Tant que vous avez des pères et des mères, vous avez un finger à président qui est congolais 100%. Vous avez un place à Zakuna, vous avez un bololé. Parce que ce que vous avez des pères et des mères, moins Félix, c'est parce qu'il n'est pas des pères et des mères. Ceux qui ont moi mouké peut-être avec doute, il y a des Moulouba. Mais maman Martha est angolaise. Il n'est pas de père ni de mère. Merci mingi bande konangai. Nzambe pamblabino. Merci mingi na la grande dame Eunice Banze. La belle dame bande konangai. Ozala mwasi kitoko isala kama elengi mo. Charma nakosi. Charma ngongo nakosi. Kozala mwasi kitoko. Atoza na kanda surtout bakanda ochilombo apia kangai. Muto adoza yango eza mama Eunice. Soki na talega boy. Na doze mwa moke.
moi si ayebi valeur à mobali, moi si ayebi Charles Mangongo aza témoin tango ayaka na magasin mona kalbe moi si avec soumission d'ailleurs il n'a pas le temps de discuter il se travail na ye musala na ye ba transfert ko sala ba donc misala na yango na yango no benga bande ko tout o bozana ba chèque repas ba cadeau chèque ba éco chèque de volanga yaka osomba bande ko ebele baza ko yawa baza ko se décharger donc muto ayebo ya sombi biloko tala ebele na ba cadeau chèque na ba éco chèque yaka somba biloko ndeko nanga ozo bomba ngo pour rien yaka somba ngo biloko akolia. Merci mingi la grande dame Yoni Shebanzi, très belle dame, très intelligente dame. Nazaka soki na lali na omona ba angelo ba opesa ngai ba glace ba opesa ngai ba chocolat kasi so lali na mwasi ya kitoko pembe na yo ya ba demo ba poussa na kate nga ça fait longtemps na lotaka ndoto mabe isute po diable soki alinga poussa na ndoki alinga poussa monika mwasi ya lali lokola zotala lokola za kolala lokola za koseka lokola oseka te ba ndoki bakimaka. Donc présence ya mwasi na ngai tellement beauté leki ba ndoki bakimelaka musika komisa pe mwasi na yo ya otoki na komisi yanga boyo ozo komisa etro sikona komisa nani na komisa nani Charles Mangongo nakosi Marius Baindi nakosi oh mwasi aza moto ko valoriser ko pia ka valeur mwasi bino pe ba mama soko lingi mobali a posta kayo na Facebook mobali alinga bush et ça ke mobali akome réticent moyen kwa atalinga ke biso jeté matali ka ba kanisi makambo lobela ke lobi na 2h du matin pie kanda bombi jeté nae moyen biso ke oza kitoko abombi yango kanda akanisi makambo lobela ki ba mama pona moni bato ebele commander sozo komisa mwasi na mingi parce que a mérité elle a tout oh ekocha mwasi akoma orgueilleuse elle a tout. Mais ce que moni aza ofanda bomona ke abi o mobile ngana mwasi awa na lobi na fingi mutu po na lobi ka kombo mwasi na ngai Yunishe Banze Titi prénom na Titi. Je t'aime beaucoup mon bébé mais lelo siko ozo souhaiter nga soki bonne fête soki ya Saint-Valentin na comme tuna Saint-Valentin za ranini nzoka ya za mutu ya ville ngana mboka te na yebi Saint-Valentin te. Merci, bonne fête à toi aussi. Bye.